likambu ya kokamwa pe pasi bandeko tolelaka biso nyonso tout na makambu elekaki ça fait quelques mois oyo toyokaka assassin bandi na kombo ya Diego oyo abumaka mwana mwasi oyo asambelaka bongo na CFMC to dai ko samba CFMC na kombo ya Yvonne Sango tambolaka partout, internet qui a alerté tout le monde, même dans la télévision sur câble qui a alerté pour Makambia. Yvonne ne va pas maquiller, bakata qui est pas Diego. Et comme ici biso, tant Makambo et Bimba Ndeko, tout le monde a Diego a saralé Nzoka Bima. Diego oba condamné à mort, Nzoka a condamné à mort et à l'okuta. Diego a tali bande, et puis si passe Diego, il y a un autre sur le Kambia Diego, le lobby sur Nabino, et puis si passe, il y a consacré pour Bengi, pas visto. Diego za libanda to balo otenga nini to kulwa Diego le spécial émission pour na Diego iye yone kiri nete so bozwe ba Diego oya bomaka mama Yvonne asambela na nini ona mama Olangi mama azwaka e akumbaka e akenda otika pe bana na classe oya bomaka e akotaka e na chasser akungie na lupangu na yemo ko ya mama Yvonne nete so bo se souvenir na histoire wana la Diego nzoka te Diego abima na prison kogina pe batu e comme pour faire la attention soko matina catch to ba taxi na ebite kwa obomata kawana okomona ovai na kata taxi to la catch osomona mutu soko ka jeune fille nzoka za jeune fille tazali mwana mobala se déguisé na jeune fille pour na après ça bino assurance bomata tala ndeko bakanga kiye na ba mbeli c'est déguisé le la mwana mwasi nzoka ndeza ki mwana bado bambeli be passe ya kosaka te bandeko to kosoki na ngana émission ya lelo likambi ya kokina pe batu oyo e komi gender pona ba papa obalinga kofana ndangu to komi masanga e pesi pasi ndeko mobali o na kombo ya Yves Mbula ye akosa ki mwasi na yeba enleva ki ye pendant 2 jours 3 jours mwasi yaki kofungola to ko porter plainte et pas mbila ali ko lukaye akutiye na ba azoko mena na yeba masanga pendant 3 jours. Après abino na kosa ki mwasi nangande ngwana pona alinga kotumisa samba kibla masanga et comme pe jenda wa solar boy pasi makamunyo so o na lobaki ya o ba levaki ngai ya lokuta pona ebaki ke mwasi nanga so na zongi na ndako na mama ki akoswanisa ngai voilà bandeko masoto ko solola bino ya ngwa so to sustant to kotikela bino botala procès numéro 3 ya ba Guinea père et puis boyebi que président sud-africain Cyril Ramaphosa azali bongo na Congo démocratique na suka surtout on attend to kotikela bino image ya botala accueil na ye comment est-ce qu'il a été accueilli officiellement na président de la République démocratique du Congo moi namboka avec tout Tshisekedi ndenge le cas qui to kotikela bino na suka si on a le temps mais tout se constater makambo o etali ya Diego on se retrouve juste après ceci. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez voir téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola watoyene 8 ans ti komata. Yango yawa.
kotoyo nde makambo mwana zobi mondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yangoyo andika latisa bana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino mandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa yapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zeli koleka bongo na communauté la biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. To kuta na lombango na tongo ya lelo bandeko saki prévu to sala émission mususu me bandeko tellement bo bengi ebele pona makambo ya Diego na bino ça va prendre ya teto solo mamuke moi liloba pona makambo ya Diego to fungula pe téléphone to kuba via bato mususu pona mama Diego passe ya kosaka tendeko partager dans l'émission partager likambo ya Yvonne et pesa bato choc na motema bakanta lokola Diego aza condamné à mort à la prison à perpétuer il y a prison à libéla nzoka Diego abima et pesi biso bobangi bandeko. Donc cela veut dire que ata ba kidnapper oyo o ba oteka ba organe ya bato ya nzoto to ke biso ba condamné à mort. Donc ça loka par prestige non ba ko bima na bango pasi to ko solo makambo ya Diego, mais avant tout tika to solo makambo oyo special kidnapping oyo sala mala Congo oyo et pesi pasi. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Nokoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe Mobiba, Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bini, Toza et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Na uti ko bango kuna bandeko kopi nango gender. Et comme gender, ba papa o balinga ko vala ndaku te. So azuma mo solo ye busala ala la bar. Bango ala la bar. Masai do bango wa sokola masanga na ko sokola masanga. Papa o na kombo ya Yves Mbula. Moi c'est d'ailleurs que dans le commissariat ko porter plainte que mobile na ngai ba enlever. Na ebité ayeba ki ba enlever ndenge nini quel miracle il avait fait ce qui est pas benga ki moi si na ye ki mama ba enlever ngai ce qui peut ni na ebité so parce que ba j'ai a petit ni muto benga ba enlever on ne sait pas. Tant on benga mbal na ye ki ba enlever mobile pe a pardon benga moi si ba enlever moi si peut accueillir ko porter plainte na police ba ni ko luka ba pesi kombo.
N'habitant la police ko luka ba enquête parce que police ça la rappelle là il faut pas nier. Police na biso pe et ça la kalandenga nango. Ko luka ba ki okuta na tata o bozo mona wana Yves Mbula na kati ya bar 3 jours. Ya me la neka basanga bonga salaire. Papa, yo bongo na masanga. Et puis si passe si ko to ba kangiye ba ndi ko tuna yo ba ki ba lever yo. La ki sa ba to ba lever ki yo bazali wapi. O na kosa ki mwasi na ngai pour cela na ko yati pendant 3 jours alinga ko luka problème. Et on a kosa ki ndengwana. Papa, yo bongo na mama. Après 24 heures de disparition sous prétexte d'être kidnappé, M. Yves Mbula, habitant sur l'avenue Luampula au quartier Letinampaka au nord, vient d'être retrouvé par la police nationale congolaise, passant son temps dans un bar autour d'une bouteille de la bière. Bande ko na Kinshasa bosa la tension bato kidnapper bato ba ko se transformer ba yebi ke siko soki mutuka catch to ba ka on 207 et ça na mibali na kati boko kota te ba bandi ko se déguiser image oyo to bande ko mona na réseaux sociaux to bande ko négliger ngo surtout na négliger yango makasi nzoka tane ba se déguiser o ko mona o bozo mona wana asali mwana moisité asali mwana mobali. À la à se maquiller, à se déguiser comme une fille, comme une femme. Nakati, à la bambeli, oh, bah, les femmes, bah, kati, il passe les cam, oh, ce que mon image, oh, déco. Et t'es ailleurs, toi, yébé, là, habité, bah, déco, moussou. Bah, bah, t'as mon colo, bah, ça, bah, moto, t'as moto, bah, ça, on va lever, bah, tout. Finalement, bah, ça, n'a pas, bah, 207, bah, ça, on va lever, bah, tout. Toi, t'as, bah, ça, l'état, ton ce qui possibilité, ça a été passé. Tout le monde makolo to ngani mtalo wa kingasani tizandu makolo passe ya kosakalate kasi ya moto développé pas titre aux ali kuna liboso tika to bana boy ya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à mwana mboka ezali ko sala maboko aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy ya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et outi États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso ya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata ya ngona ba sachet ya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka ya yo biba kala na mboka oya na mboka ba paya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Kaputu Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboko na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat tout actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco baby Visco est une compagnie qui a un wax hollandais na Hollande ya tala ndenge mwana mboka iko tombola bendele na biso na mboka ya bapaya Mike Josh donc bino ba boteka ba wax hollandais au super kingal baso bango na cher commandé yango à partir ya Mike Josh numéro yango atoti liyo ba numéro yango wana bo benga Mike Josh direct soki bo monde le kate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud ya on a besoin de faire une boutique à Mike Josh pour ce que ba mbole belé na Afrique du Sud awa to na mikili msusu okomona kura magasin kaka ya Kombo alors yo soko lingo za mutali boso ya kufungula magasin na Kombo ya Mike Josh ya mwana mboka benga Mike Josh aliwa to benga msusu na radio lokole ya okozoba montre okozoba super wax hollandais okozoba soulier à Mike Josh ba chemise ya bien
tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo Congolais nyonso tout Africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokolo ya benga Mike Josh tout ça la effort ata fan moko ya radio lokolo zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino a son supporté programme Oyo radio lokolo tala to changer ngo na tina fenêtre na film comment ma montre yé ba polo et yé ba t-shirt ba soulier ya Mike Josh donc longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh kuru doyen Mishokoto vous combien c'est que bien donc pour beaucoup plus de détails ya pourquoi moi de changer ma montre dans l'émission lokola mai Mike Josh Marga Moko ya on a un problème nous les Congolais tolingaka kola ta griffe ya bapaya ta sika griffe ya mwana mboka to tombola bendele ya mwana mboka ba konzi bonne la biso na Congo partout ya on ta montre kombo nini là ta montre Mike Josh boni ngai ya mwana mboka est-ce que différence ya bango biso bango différence yena bo combien Mike Josh ya benga na lombango zo na boutique oteka kanyoso oba oteka marque oyo benga osala salon de coiffure koto osala suki koto ote moi étagère moko teka bloc ya Mike Josh te to support tout ça pour tout supporter mwana mboka voilà o to loba kite to lobi ya to ko ubela mingi te tika to solo makambu ya Diego pona bande ko ba kotika asika bo to ko beta solo spécial makambu ya Diego azali nani Diego azali jeune garçon oyo ba mikola uti ko leka ba moi leki awa quelques mois et pesa ki biso passe na motema biso nyoso tout Diego bazwa qui est pas jeune femme moko Yvonne azaki na ba na je crois mi balé quelque chose comme ça il solo entre bien on so que la chaîne ko mona ngo abane ko fala quelque part Yvonne azwa ka Diego comme étant chauffeur. Bon, tellement peu Yvonne azaki élégant, pardon, Diego azaki élégant et consort, alors Yvonne bah comme une relation amoureuse, bah comment eko bimana na Diego wana consort ainsi de suite. Comme étant moi c'est mon bal, azaki chauffeur na yebana na ki chauffeur, bah comme moi c'est mon bal. Alors de grande surprise, Yvonne abandara su comme on a té. Tant bah comme ça la banquette, bah comme on a que Diego abomaka Yvonne. Akataka mike to mona ba image na réseau sur mandeko lelisa biso akataka mike akunda ye je crois lupango to libala lupango je crois akunda ye na basaki akataka mike ndenge nini tukati kana bisabino ke batu nyonso bazalaka ko bomate po batu mususu bazalaka makila makasi veut dire kamokin kisi ya bololo komekate lokola mama Yvonne kabieme makufi kasiti sikoyo makila na ezo continue ko ganga landa lisolo mutu ka bozali komona marque Toyota Noah ezali ya mama Yvonne kasi selo be formation otozui chauffeur na ye oya krima mutu Diego azwaki yango apesi grand tia na ye kisela pona ba koteka yango na Congo Central nzoka nde ba mikosaki po na nzela deja tango bazali kotambola babane komona ba mystique ya kosakana te tango bakomi Congo Central malamoko bakenda koluka maître Ousmane oyo ayebani mingi na boma mobimba na masoleta libongo spiritualité yepe azwa mutuka abandi mbala moko sala bekantation ba cérémonie kasi amona lipe makambu na ye yo communication ba mama oyo bayaki na mutuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi bayaki pona ko mutuka oyo balibi mutuka oyo te Kishasa tango ti Kishasa bayaki nango awa na boma beau-frère ne mtakino zona Kishasa ne yena na boma ba pesa ki pa ya beau-frère na ye alors tango azotambo na mutuka oyo azomona ke esprit moko na kati ya mutuka yango ayaki nango epananga na sambela na yango pona po esprit wana etika lisusu ko manifester na kati ya mutuka na tango ye nango epananga ngai tango na bani ko travailler mutuka wana namoni elongi ya mama moko boye liboso nango azaki na singa na kingo na makila na tongo nango nde na yebisi bango tala makambo na moye na mutuka namoni événement boye ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na ke pa docteur na kutie na yebisi docteur tala makambo na moye na mutuka tala eza mama moko boye ko telema wana azana singa na kingo pe makile zo kotanga ye ayebisi ngai o yango wana ngabi so sande ngabi c'est que il faut mutuka oyo ezonga côté eutaki
lokola la police balalaka te bakangi mama na papa oyo bandimi ke Diego nde apesaki bango mutuka baya koteka na Congo Central yo communication la police. Maman ndimi a passé nos avis abi mutayela ki bango mutuka oyo kombo na ye Diego Nzita Bachita aza petit frère na ye o baretaki kuna po bomaki patron na ye. En tout cas maman Yvonne azali makila makasi pona minute tozoloba boye Diego aza na prison mutuka na epe esi emonani kasi etikali kaka buku ya lupangu affaire à suivre. Ekei à notre grande surprise tango makambo oyo ko bima tozomona boye ke non voilà bagina père koso vidéo ya Diego yango bozomona ande ko Diego ye wana Diego ya bomaka Yvonne aza libanda. Oh procès batu bakendati na procès badekoso bakima misala bakima classe bakenda procès wana oyo ya Diego bakondana ye à prison à vie to beta maboko to lobango na ba TV to sepela. Mais on est bon des méchants. Nzoka Diego abima na ye bon se rappeler to l'exera kulu na moko awa oya bongwana première partie, mais deuxième partie qu'il y a bientôt parce que il avait perdu son oncle. Tobong Samakam oh yonde kwana ya kuluna kozonga après sa deuxième partie à Kafuka Fususu. Alors baka yango batwana ba évoluer ka ndenge nini basala ka boye. Tango azo yiba, tango osala mabe. Abomi mbongo so ko futa ba kondi. To d'ailleurs zo mona procès oya bagina peur. Bakanga ba lemba moko bakanga ekutu 15 fois to image en tala bakanga aibas plus de 150 motos musu bakanga 45 fois babima kandenge babi au criminel. Affaire enlèvement, une influenceuse inculpée. Il s'agit bien et bien de Madame Eliana, qui avait l'habitude de poster sur son compte Instagram un lifestyle d'une personne aisée qui gagne bien sa vie en fréquentant les endroits chics et classe tout en savourant les délices de la vie avec ses copines. Juste après la publication de sa sextape, une photo d'elle a fait le tour des réseaux sociaux où on la voit dans une soirée en compagnie de l'international footballeur Kebano. Alors que les gens croyaient qu'ils sortaient ensemble, l'international a vite démonté cette rumeur tout en brandissant une photo de famille lorsqu'ils étaient jeunes. De Isaac Kaba Kaba était le chouchou de musiciens congolais qui les chantaient constamment moyennant une certaine somme d'argent. D'après ces messieurs, il avait l'habitude de péter plusieurs bouteilles de champagne en une seule soirée pour impressionner les gens. Il a à son actif volé plus de 150 motos. Il a enlevé et kidnappé un nombre incalculable de personnes. Ma soeur, fait très attention. Quand tu fréquentes quelqu'un qui dépense des grosses sommes d'argent, cherche au moins à savoir dans quoi il travaille. Vous qui dites, moi je sortirai jamais avec un homme qui n'a pas de véhicule, qui ne m'offre pas du champagne, qui me donne pas beaucoup d'argent. Faites attention. Et dans tous les cas, ils sont malheureux. Ils n'ont pas de parcelles, ils n'ont pas d'actifs concrets, rien que du tape à l'œil. Boîte de nuit, champagne, voyage, téléphone luxueux. Mais à quel prix? Au prix du sang. Notez bien, tout influenceur n'est pas à suivre. Tout homme qui dépense beaucoup d'argent n'est pas à suivre. Vous risquerez de consommer l'argent de la malédiction. Abonne-toi pour ne pas rater l'évolution de la suite du dossier. Je parlerai de leur mode opératoire dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi pour plus d'informations. C'était Tonton des télévisions, ton informe. Babima kandenge nini. Diego va condamné à mort, la prison à vie. Nzoka Diego abima na ye, abima na moyeni bazo bakam sa ngape. Babimi si opende ngwana, omoni nzambe na akofondra batwa. Ya kaza ki esili. Ayeba kitena na oso image tango abimisi yebo omoni suka nango te ko mona Diego sana libanda. Est-ce que bozo mona peine wana pasi wana o famille Yvonne ko sana nango famille Yvonne so yiko to biso ta libanda tozo mona pasi ya boye e bongo famille Yvonne ba yebi ke mutaboma ya na biso mutaboma ya mwana biso mutaboma mama na biso bakanga ya kota prison à vie ndoka abima na ye peut-être Diego Salanga peut être 2 ou 3 jours, un mois abima. Nani abimisa ye. Afuta mbongo combien pas ya nani. Tala ba procès ba dossier autre ko landela ba kondi. Moi je me dis bon ça n'engage que ngai. Procès au vandeli wala procès ba kidnappé. Ngala mona en fait ça n'engage que ngai et ça l'importance té. Parce que moni yango est-ce que Bolandel a procès banda Bolandel a très bien nenge salaka ba to ebele ba liwana ba fils ba fille ba ça ba innocente ngana ya vidéo ou 3 ba ça ba innocente en fait dingue ba zo koloba d'ailleurs ba on ba témoigner que muso andimi ki akosa la fille muso makambu papa zaki na problème sérieux problème nini alingaka ya boya
azoka nyongola ye to on ne sait pas tangu fi o bane ko sala bango affaire wana ba fi mabe ba sape na kati wana o ba sala makambo ba pe na kati wana tangu moni fi wana kimi allez akweli se fi am souber ye ma robi en visa to ki la procès est-ce ba kotika fi wana to ba kotika ete ata ba tiki yete ba ko kota wana est-ce que ba kota prison en solo ya libela est-ce que monsieur Fashion a kota prison ya solo ya libela moi ce qui me ça par nanga na oloba ko kanga ba wana oui c'est bien beau mais na solo ba yango chaque fois on ba likili ba mbolo bato batinda ba sala kaka mais bato ba pesa ba mbongo wana ba commanditaire baza wapi au moins est-ce que dans ba aventure est-ce que dans ba procès moi ba aventure parce que bon sambisa bato bo condamner ba prison à vie ba 10 ans ba 15 ans bon mutu atinda ki ba baza wapi to na ni procès de ko lo ba non muta kita ki eza fashion à ça wana siko fashion à travers rapport na nani à travers rapport na nani ya to remonter filière bon baso ba kondi ba liwana alors et comme si bisoté et bali ko bank ça pour makambu oyo ya Diego libanda ngana leli téléphone la ngai permité ko benga monde entier papa Fisto Diego abimi yo fandi nyo solo belo tene Diego na bitiki to solo tongo ça qui prévu tout ça émission musuma non to ngina mama Diego opo passe na motema tabino moko et ça la bongo passe ya osakarate Diego abimi yo kana onon de oyo azole la mama Diego landa bande kuna ngai botala vidéo au bien botala ekiri o ba uti okanga abakina pa bato mwamba na simbiso ki micro wana yenda osamba siko botala Diego ye wana vandala tipo la chocolat kangi maboko nzoka te Diego abima prison babimisa ye mais to monaka aba condamnaka Diego condamné à mort mais nzoka te Diego abima ta ye yo nekiri nete so bozwe ba Diego oya bomaka mama Yvonne asambela na nini ona mama Olangi mama azwaka ye akumbaka ye akenda otika pe bana na classe oya bomaka ye akotaka ye na chasser akungie na lupangu na ye moko ya mama Yvonne nete so bo se souvenir na histoire wana tala Diego nzoka te Diego abima na ye prison bo partager na vidéo o mama mboko eza bien te to mi batela kaka pour ça to landi l'état mawa to ko sila donc histoire o eza complice na ba konzebele ba yebia eza passe voilà toko yambande ko liboso oyo a intervenir pour na makambu oyo ya Diego et pesi passe ya ko sakarate Diego o bisto yoba yike Diego azala kasho akobimaka ti jour liwe okuta la prison mais Diego azala libanda Diego oyo abuma bongo Yvonne to zwinde ko moko nzele ya singa awa mama Yolande mbote na yo. Bonsoir Radio Lokole Télévision. Oza malamu. Naza bien ngolo nzambe bonsoir na balandi nyonso pe ya Radio Lokole Télévision. Voilà, oza na likamba koloba intervention feeling na ngo analyse na yo par rapport à likamba o ya Diego epese biso pasi Diego aboma Yvonne akata e mike ba condamné à prison à vie à kobimate mais à notre grande surprise to monde na makambu oyo Malamoko Diego asa libanda et puis na makambo oya ba guna père nyosto mo na ndengeni papa Fiston esalinga pasi makasi na landi ba vidéo wana komona Diego libanda en tout cas na leli même pas 2 ans Diego akokisi même pas 2 ans na kati ya prison mais abima déjà kala parce que to moni ba vidéo na ye na ba criminel o bakangi sikoyo to moni yango. Et donc, on a Congo na biso en tout cas l'état ezate. Na Congo na biso vraiment l'état est kufa penza parce que batu oyoyo bazo boma batu bazo mona ba épreuve biso no surtout to landaki ndenge Diego abomaka mama Yvonne abomi mama Yvonne alongoli biloko nyonso tu ya kati so akene koteka to ebite kunda mama Yvonne na kata lopangu na ye moko to lande yango biso nyonso ba kondanaka epe ya mort mais komona Diego libanda en tout cas pona nga vraiment to sambila pona Congo to za na ba kondité tozana ba tellement makambu oyo ba Diego bazo sala eza ba Diego bango moko te na ba criminel o ba
bakangi sikoyo eza bango moko te bakonzi baza derrière bango yango na omona ke bakangi bango bapesi bango peine de mort omona 2 mois 3 mois babimi na bango parce que bango ne mtu baoke lukela bango mbongo soki bato wana baza na prison moye bango bazo mbongo ezate parce que bato o bazo bomaka bato wana bazo soka ba rein ya bato wana baza ba médecin te bato wana ba bi place ba rein evandra na katsa nzoto ya mutu te bango baza toujours kaka ba envoyer bango bazo tinda bango baki osela bango musala mais derrière bango nde bakonzi bazali ba médecin nde baza na sima na bango eloko wana il faut peuple congolais to telema nango parce que soki natali pe tribunal oyo uti koleka ya bandeko na biso malgré batie bango ba peine de mort wana en tout cas toza confiance nango te tomona baoka libanda nde tomoni Diego leo libanda esali pasi makasi biso so toza batu mususu toyoka pasi ya mama Yvonne lelo akundama lelo Diego azongeli na vie normal ebongo bandeko na ye ebongo bana na ye siko ba chef de l'état nyonso wana bazomona makambo eleka na Congo te bazomona yango te donc mama Yolande comme une insécurité mama Yolande donc ngana yomona kedoki ndenge Diego akataka Yvonne mike akundewa sisi alongola ka pe ba organe kati to yeba ka c'est loin parce que Diego aza ekiri moko na ba big boy aza ekiri moko na ba kaba tozomona ba video nango tozomona ngo baza ekiri moko donc musala na bango wana ya koteka ba rein ya batu ko bomba batu pona zo ba rein batu eza lelo teza ya kala lelo nde toyoko découvrir que Diego tia bomaka mama Yvonne wana azwaka nde biloko ne akati akende kopesa place oyo bakenda koplace nde na oyika sikoyo soupçon eza déjà na HJ hôpital wana eza déjà suspect pour le moment oyoki mo ba soupçon oui tonazolanda ngo nayoki yango naolanda ngo ngakutu pe na lina sela ngo analyse balobi nini balobi nini kuna hôpital balobi hôpital oyo HJ wana nde esombaka yango nde eza na laboratoire ya ba rein wana bango nde baza na vente ya ba rein siko oui toyoki yango bango nde baza na vente ya ba rein wana siko bango baza na ba vente ya ba rein wana siko baza ba rein yango wapi yango moni dossier oyo pa fiston eza mulai. En tout cas, ngana osengala ba kinwa nyonso tu o balandaka radio lokole télévision. En tout cas, ba kinwa bo telema parce que biso toza libanda. Bino ne bozo kufa kuna. Bo telema contre justice à Congo. Justice à Congo baza derrière ba kinapage o ezoleka na Congo. Justice à Congo ba continue biso koka ba o nyonso tu ba magistrat nyonso tu ba vandaki wana. Bango nyonso tu ba yibi makambo parce que bango ba bakangaka bango pe kam tu ba bimisaka bango pona $750 to $700 bomo ya mutu ekei bino boko teka ba rein wana bozu so ba $200,000 ozomona teke quelque part pe bazo utiliser bana wana tala ba fille wana bana na mike so na tali ba jeune fille wana mutu ana 30 ans to 25 ans zate bango nyonso baza ba moins de 30 ans moins de 25 ans. Mais il paraît que Maman Yolande, il paraît que ma fille Moussouba Liwana, Basaba innocente, Bakosel Bango Makambu. Innocente azate, ma fille wana, elle ma vidéo na ba TikTok. Innocente azate. Eza déjà ba business na bango basalaka. Basalaka ba business oteka ba rein, basalaka ba business ya pornographique ya koteka bitakala na bango moko, basalaka ba business ebele. Bana wana ona mona ki mususu wana o akokisaki 22 ça le 30 juin. Mwana na iPhone 13, mama na ya kufa la interview na ye. Na ndenga so samba. Mama na ya kufa aboko mara soke pa bandeko. iPhone 13 à $1,500 azui mbongo sombango wati azui mbongo sombango wati bana baba criminel innocent azate ya basi wana innocent azate baba criminel neti sikona utukola na mususu babina ba mama mikolo bakoma ko utiliser ba mama mususu ya mikolo na ba taxi pa jeune fille son côté la taxi au moni mama mukolo za na confiance en tout cas so eza pona bongo en tout cas pona ngana za désolé surtout biso ba mama comment ba mama te ba bi passe yango eleki na Congo. Ba mama pena ba okuko kota na business ya modèle wana obino keboluka koteka milimo ya bana obino mo boboti. Congo est comme une insécurité makasi, transport insécurité, moto insécurité, makolo insécurité, sko batma tambola ndengeni. Est-ce que ndenge bakangi na ebité pas si son ndenge ka bakangi bato bazo juger bango. Jusque là lelo le 7 na landi ba lever bato mususu. Vraiment. Ba lever donc crime ezo continuer nango kaka.
crime ezo continue moni cette fois-ci yango moni mwana mobali oyo dit soki comme nani oyo abimisi secret oyo azolobaka ba vérité hermion sotu wana azoloba ba vérité comme nani kinaper wana azoloba mingi ba vérité azoloba mingi ba vérité mais yepe mutalobi que fille moko aza innocente te akosi wana mosi na ye akosi nalandaki yango akosi wana mosi na ye tolanda oyo alobaki avant oyo alobaki liboso nde yango wana vérité batika kokosaki eza torture nde baye kochange langage non eza vérité mais siko vérité est-ce que eza bête proposition eza batebe ba proposer parce que ba fille wana baza na âge de fleur baza na 20 21 consort soki l'État a payé bango chance bazonga na société. Tu crois que bagozonga na makambo wana? Bakoboma Kongo mobimba bango bapesa bango chance te bana âge de fleur même siko makambo bango bazo sala eza âge na bango te. Bazana ba envieux balingi bakoma mbala moko don nayibi tendeni baba ba sauter niveau bango bazana ngo bakoma mbamo na niveau mususu. Baba to pesa chance te. Soki ata bakoboma bango te bakatila bango te ba 30 ans de prison baki okoma koko kuna tango okoma koko tango obima boza suna capacité osa mabete. Oui mais moi je crois que ça analyse hein. Bon, moi je crois que kokanga bango ndengo c'est bien beau, mais ata bokangi bango parce que bango basa ba commanditaire te. Siko batu o batindaka bango, ba otanga ba komona bango te pona nini c'est ça le problème parce que il y a un problème auto vandeli de grave yango wana yango to senga peuple congolais ba telema. Ba kino baza na kin ba telema parce que il faut na minute il faut torturer bango na prison. Au moins soki ba torturer bango makasi ba obimisa ba kombo yo tala nini procès na bango nezoleka basala bango basala bango à l'aise ba criminel wana basala bango à l'aise basala bango sur la normal basala bango à l'aise donc au moins soki ba torturer bango na prison ba kobimisa ba kombo. Voilà. Surtout Big Boy wana ayebi makambebele et puis il y a ça azolo bango pe ça prêt ya koloba ba komba bato ba sima na bango. Siko makambo Big Boy azolo bango ba juge wana bazo zapango bazo deviango. Vraiment. Kongo to na tribunal ya malonga te. Dans le tribunal à Malongate, ce problème est ce qu'on a commencé presque on a peuple bango moko. Peuple bango moko bazu charge à makambo. Ce qui va moni bango libanda, bango mo ba sa charger na bango parce que l'été zate, l'été kufakala, yemo mo kondambo ka saloba l'été kufakala. Maman Yolande, ce qui famille à Diego, pardon, famille à d'abord famille à Diego, ce qui va Yolanda yo bango nini et puis famille à Yvonne auto le labis surtout. Criminel mutaboma abimi libanda okolobani na de famille wana ngai pasi na nga mingi eza na famille ya mama na biso Yvonne mama Yvonne lelo akufi atiki bana na ye atiki famille na ye lelo tango bazomona video ya Diego esala bango esengote tant que baza ba original ba congolais baza ba original congolais mutaboma bango pe kaka nde mutaboma ndeko na bango kaka ndeko na bango congolais normalement ne ba pesa ke peine de mort il fallait zalata na prison ta ba boma qui était mais a subi conséquence na prison mais tango bazo moné libanda quelque part et ça bango passe c'est comme si on devait baza ba étranger na mboka na bango moko. Vraiment. Mais c'est comme pour la famille à Diego ba osa nini Diego ndia sa kilo kwa machine na bango mbongo aoke obomela bango batu ateki bare bazui mbongo balie na famille bango kutu ndenge Diego soka exemple que Diego za vrai pena que Diego za libanda famille Diego basepeli parce que bango ba message na mbongo makila donc tout se paye si bas famille Diego nyon surtout oh baza complicité ba yebi musala mwana bango sala ka ya mabe ba encourage ka ife balia mbongo wana tout se paye si bas et rozongela bango ata Diego azana bo moite bana ya bana na bango bandeko na bango bakofuta lisumu ya Diego oya lui musa mutu mobimba bona mokili o bana ne lelo batikala ba orpheline ba famille Yvonne lelo balelaka ndeko na ba mikolonio surtout famille Diego kofuta pona bango basala bango esengo so Diego azali banda bana esengo Diego azali machine na bango falukela bango mbongo so bokangi Diego na prison bango ba oliandeni. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup maman Yolande voilà likabako bakse ali po to bato la biso mingite. En tout cas Big Boy na moni bon na yebite pour na Big Boy pe na mono on dirait peut-être akomi na posa atika musala o yango yenda ki ko dénoncer mais ce qui est vrai
a dénoncé des vrais que atika yango. Gloire à Dieu, parce que Nzamba est capable de nyonso, tout le monde va criminel, va comme un pasteur. Mais ce qui est qu'on dénonce quand il y a le coup pour libérer l'obia zonga na musala na yo. Olé ya boma mutu yende ba bomaï. Voilà, je crois que le message est passé, Maman Yolande. Merci beaucoup, à moins que vous ayez les camouements comme Balé Robagissa, pour tout cas, la biseau aussi, comme la souka. Na komi na suka ngape loko le bezate na sengika na balandinyo surtout ya radio lokole télévision baya pe ko s'abonner na Yolande Balengola TV. Ko sala nga bien ngape na sala ba analyse bien. Souci na ngeza ka bo support nga balandinyo surtout ya radio lokole TV boya ko s'abonner na Yolande Balengola télévision. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois que surtout Bayoki, radio local télévision, pour s'abonner à Yolande Balengola télévision, Yolande Balengola TV. Qu'on appelle ça analyse ya kitoko. Je crois Maman Yolande ce côté lien là on a sewana bandeko ba okede pour s'abonner, il y a pas de problème. Bandeko likamu o epesi biso passe ya ko sakala tenga ba epesi ngai mutu ko soit Diego Abimi banaka boy. Heureusement, ba vidéo est bimi, tout ça analyse, ba chaîne est belle, ça analyse mais bis on a regardé le collé, tu interrompé ya. Tindela émission Oyo famille, il y a Yvonne. Tindela relation Yvonne. Na yebi ki ba ça est belle, ah oui ba na Yvonne. Peut-être ba ki pété, ba situation le cas. Diego, il faut zonga sous la prison à nous, à que de ko sibi to ko ni monde ngwante. Et puis si passe ya on sakalate. Ce qui Diego a zongi la prison té, alors ça ne vaut pas la peine procès Oyo. Automona oyo yaba monsieur fashion yaba neso tout oyo yaba tiktokers yaba influenceuses yaba influenceurs, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs pour nga position de l'importance ça t'a moukiete pour ba commanditaire bazali bozo kanga ba commanditaire de pona nini na temps to sai ba cité ba komba ba tout nyonso tout ba tinda bango so ba konti ba to yeba mbala moko et si passe ya ko sakalati. Alors, normalement, tu as mingi tu as procès numéro 3, procès aux Alaki Lobby. Il y a Baginaper, Boyo Kaneng Salabi. Ceux qui procèdent Sili, Bokola Bongo, visite, il y a président Ramaphosa, président sud-africain, na Namboka Labeso, Congo démocratique, aïe Kosala Nine. Bisto za pays, Moko va payer Sedek. Mais Congo, tout le monde a un avantage, mon côté, Oyo, étant à payer Sedek, Awa. Tu as Kalambogo sans visa. Tonyo comme Makandenge moko ata avantage moko ezate oh ba payer sur la SEDEC ba ya avec 600 visa biso ba polaka passeport de service ya bango ba kondikuna ba ya 100 visa mais passeport ordinaire et soit visa or ba payer SEDEC nyo surtout ba so visa en Afrique du Sud ba so na visa te biso ka Zimbabwe pamba passi total la procès wana ce que sili to kotala bongo président Ramaphosa. Quant à nous, on vous dit au revoir. Tokutani, l'après-midi, pour la numéro sur Radio Lokole, ma solo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Province, tout écrit là. État civil nayo. Moko. Olobi? Nabalati na bota mona moko. Célibataire, un père d'un enfant. Au salam, salani. Ah, coiffeur mixte. Coiffeur mixte? Ouais. Bassi Nibali. Au Vandiwab. Nabo marché. Adresse Nine. Essence numéro 15, quartier Kapinga, commune de Barumbu. Essence à 15, quartier Kapinga, commune de Barumbu. Fais un micro na lo Femba. Bolaya. Kombo na yo? Femba Bolaya Splendide. Vous allez congolaise? Oui. Au Botamiwa? À Kinshasa. Date ni? Le 18 mars 2001. Vous avez mon papa nani? Le Femba Justin. Azana bomoi? Non. Maman Kombo? Mbengo Mami. Azana bomoi? Oui. Vous allez originaire Mboka nini? Kisangani. Secteur? Urumbu. Territoire? Isangi. Province? Chopo. État civil? Célibataire. Célibataire. Au salam salanine? Telote. Sans profession. Adresse nayo? Bisika Ovandi? Kalembelembe. A20. Avenue Kalembelembe, A20, quartier? Quartier Mozindo. Mozindo, commune de Barumbu. Pesa micro, on a prévenu Yemo.
Kombo na yo? Kombo na nga ezali Liengo Masamba Rodrigue. Liengo, c'est Liengo. 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 Ouais. Liengo Masamba Rodrigue. Rodrigue, ozali congolais. Naza congolais. Obotami wapi? Nabotami na Kinshasa. Ya date nini? Le 30 octobre 1992. Papa kombo na ye? Monsieur Dijos Dimbu Masamba. Aza na bomoi? Non, aza décédé. Maman? Mbali Julia. Aza na bomoi? Aza na bomoi. Mboka ya papa na bino? Village d'origine? Congo central. Secteur? Luozi. Territoire? Nabibiti. Province? Ya Congo central, c'est ça? Ouais, ouais. État civil? Célibataire. Osala msala nini? Naza coopéra na marché central. Sans profession. Ouais. Voilà. Le tribunal appelle... Ah. Toujours dans le cadre de ce dossier, il y a d'autres prévenus. Le tribunal appelle le prévenu Kabongo Fabrice. Poussanaboy. Prévenu Loukoussa Patient. Oh non. Jacques. Le prévenu Jacques Kachindi. Prévenu Biaï Romain. Prévenu Amboulou, Ambalou, Ndemba. Et enfin, Wamaunwa Nzembele Léonard. Wamanga. Revenu Kabongo, Fabien, Jean Micro. Ah oui, maître. Merci votre nom de la parole. Pour le compte de Léonard Lumanga, Jacques Kachindi, Fabrice Mbouyi, Biaï, Romain et Loukou Samboulaï. Maître Fabrice Mwamba, avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Qu'il pleure au tribunal. Comparution de Maître Fredine Diade Ouchou, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les comptes de prévenir Liengo Masamba Rodrigue. Pour le compte du même prévenu, comparé Maître Glody Lucindou, avocat au barreau du Congo central. Le tribunal appelle à la barre le prévenu Kabongo Fabien. Nous allons procéder à l'identification de nouveaux prévenus. Kombonayo. Fabrice Mbouyi. Ozali Congolais. Naza Congolais. Obotami wapi? Kasai. Oriental. Mbula nini? 1989. Ozali mwana ya papa nani? Kabongo. Azana bomoi. Azali. Maman? Pwekela. Azana bomoi. Azali. Ozali originaire mboka ni? Mboka papa na yo? Benamuya. Ezana secteur nini?
Kabeyaka Mong. Territoire, Chiling, province, Kasaï oriental. Au Salam Salanine. La Kumba Moto, Aza chauffeur moto. État civil, célibataire. Na Kinshasa au Vandi Wapi. Na limité. Avenue Bossembo numéro 40. Numéro 40 na quartier Ndanou. Commune à limité. Pesa micro n'a prévenu Lukusa. Kombo na yo? Lukusa Mboulaye Jean. Et Lukusa Mboulaye patient. Ozali congolais? Oui. Obotami wapi? Namujimai. Mbola nini? 2000 ans. Ozali mwana ya nani? Papa nani? Papa Jean. Azana bomoi? Oui. Mama Kombo? Rachel. Azape na bomoi? Oui. Mboka ya tata na bino? Benamanda Benembulai. Ezana secteur nini? Nganda Jika. Secteur. Territoire. C'est ça, Nganda Jika ne territoire. Na province nini? Lomami. Province Lomami. État civil na yo? Obala? Oui. Vous êtes célibataire? Oui. Obota? Abota te. Osala musala nini? Mécanicien. Mécanicien. Au Vandi Wapi. Adresse na yo? Limité. Limité, avenue? Avenue AC Combattant. Numéro? Numéro 45. Quartier? Ndanou. Na commune ya Limité. Pesa micro n'a prévenu Jacques Kassindi. Kombo na yo? Kombo na Jacques Kachini. Jacques Kachini. Ozali congolais? Na congolais. Obotami wapi? Ambujimai. Date nini? 1998. Ozali mwana ya papa nani? Longi. Azana bomoi. Mama Kombo? Loa. Azana bomoi. Azali. Papa na bino azali moto ya mboka nini? Mukwa Longi. Ezana secteur nini? Secteur. Oyebite, territoire? Territoire Kabeka Mwa. Province? Province Kassai oriental. État civil? Célibataire. Osala musala nini? Bana commissionnaire. Fonctionnaire? Commissionnaire. Commissionnaire? Commissionnaire wapi? L'agence ni? Na agence ya bamutu na soki moto aluka moto akala abengenga na lukile moto. Non, sans profession. Au Vandi wapi? Adresse na yo? Avant na Pito Congo. Avenue? Osika. Numéro? 103. Quartier? Abattoir. Na commune ya Masina. Ouais. Pesa micro na prévenu Biayi Romain. Kombo na yo? Romain Biayi Kabangu. Ozali congolais? Obotami wapi? Bota. Wapi? Mbujimai. Na date nini? 86. 1986. Papa Kombo na ye? Kabangu Augustin. Azana bomoi? Akufa. Mama Kombo? Mado Chibwaya. Azana bomoi? Ozali originaire ya mboka nini? Mukwandaba. Secteur? Chilengi. Et là, il va recevoir les honneurs militaires de cette garde d'honneur justement rangée pour accueillir les deux chefs d'État. Voilà, le président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de passer en revue justement cette garde d'honneur sur ce tapis rouge déroulé, n'est-ce pas, à l'honneur du président, l'exercice de la SADC et en même temps président de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui va aller accueillir son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il va l'accueillir et juste après les cérémoniales d'accueil, les deux chefs d'État, les deux personnalités vont se rendre pour, toujours ici au Palais de la Nation, dans son bureau, pour un tête-à-tête. Et voilà, là c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va se positionner justement au bout de ce tapis rouge pour accueillir son hôte de marque, n'est-ce pas, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Je disais que les deux chefs d'État ont toujours le temps, ils échangent régulièrement sur des questions d'intérêt commun. Tout naturellement lors du mining Indaba au Kep, ils ont échangé et je me suis rappelé, le chef de l'État congolais avait même sorti quelques mots en anglais. Il avait promis que à la prochaine occasion, il va encore improve, il va améliorer son anglais. Et nous l'espérons jusqu'à Kusema. C'est pour dire que les choses sérieuses vont devoir commencer parce que 38 accords sur plusieurs secteurs de la vie nationale, la santé, les infrastructures, la sécurité et d'autres domaines d'intérêt vital pour la nation seront signés donc aujourd'hui en présence de deux chefs d'État. Une trentaine d'accords. Ce n'est pas une mince affaire jusqu'à Kusema. Ça montre que les deux pays ont accepté de convoler en juste noces. L'escorte du président sud-africain est en train de faire son entrée ici au Palais de la Nation dans la commune de Gombe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est debout. Au perron, c'est lui-même qui va accueillir son homologue Cyril Ramaphosa. Donc ainsi commence cette importante cérémonie d'accueil ici au Palais de la Nation. Voilà le drapeau arc-en-ciel qui flotte à l'entrée du Palais de la Nation, siège du président de la présidence de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu longuement hier déjà à l'arrivée avec son homologue. Ils ont évoqué plusieurs questions, mais la plus importante reste en tout cas la restitution de ce qu'on a appelé les travaux de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Pendant une semaine, des ministres de deux pays ont travaillé sur un certain nombre de dossiers qui aboutissent aujourd'hui à la signature de 38 accords. Confirmation nous donnée par l'un des participants à ces travaux, des accords dans plusieurs domaines de coopération. Nous avons évoqué l'exemple de la libre circulation de biens des personnes avec tous ces avantages qui sont accordés aux porteurs. Alors là, le président Tshisekedi reçoit sur les perrons du Palais de la Nation son homologue sud-africain. Voilà, Cyril Ramaphosa, des accolades entre les deux chefs d'État qui ont partagé en tout cas le même quartier, parce que le président Cyril Ramaphosa a pris ses quartiers à la cité de l'Union africaine sur les accords. Détachement d'honneur de la garde républicaine pour le cérémonial d'accueil.
Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monda. À l'honneur. Du détachement d'honneur républicaine, ça rentre dans la tradition diplomatique. Les deux chefs d'État vont donc avancer et ils vont s'incliner devant le drapeau. Ça fait partie en tout cas de tradition également. Nous rappelons qu'il y a une cinquantaine de journalistes congolais et sud-africains qui sont ici au Palais de la Nation pour couvrir cet important événement. D'autres ont même déjà précédé au niveau du Palais du Peuple, où sont réunis des opérateurs économiques, des membres du patronat congolais et sud-africain, et ils travaillent dans la salle de banquet depuis quelques jours dans le cadre de la commission, dans le cadre du forum économique. Voilà donc le beau président, rituel oblige. On salue les drapeaux congolais et puis ils vont poursuivre pour rentrer au niveau du palais de la nation. Il y a une première prise de photos qui est prévue à l'entrée même du palais avant que les deux chefs d'État ne prennent place au niveau du salon des ambassadeurs pour le tête à tête. Voilà. On ferme les bancs. Voilà, quelle belle maîtrise du protocole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette exigence. Voilà les deux chefs d'État qui se placent sur le perron pour une photo avant qu'ils ne montent pour l'audience. Voilà, nous sommes déjà donc à l'intérieur même du palais présidentiel ici au palais de la Nation, chaude poignée de main entre les deux présidents qui posent pour la postérité et ils vont donc monter. Cher Oscar Mbal, le premier tête-à-tête a débuté hier, c'était à l'arrivée du président sud-africain, c'était à la Cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien autour d'un dîner privé. Et ce sont des entretiens officiels qui se poursuivent ici dans un format bien précis. Là, ils sont en train de se diriger directement dans le salon des ambassadeurs où se trouve déjà une caméra de la RTNC. Vous avez été là pour donner des ordres. Et donc commence la partie officielle de cette importante cérémonie ici au Palais de la Nation. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, c'est la partie officielle de cette cérémonie, le salon des ambassadeurs où le président de la République, là c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, merci, et les autres membres du gouvernement qui sont là. Et puis Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Kabanda, ministre de la Recherche scientifique, voilà, Guilin Nyembombouiza, directeur des cabinets du président. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation. Apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Apprendre à piloter l'avion de chasse. Apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso
hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa bamoteur ya baavion benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.